ba critiquer na bato batinda ba fingela bango o mwana batindi ba vandi pa gele oui que loko yo to tika nzela gola ana 5 ministères à chande l'église à la passer à 5 toi ministère prophétique ministère apostolique ne la bonzambe là parce que faire ana 5 ministères à chande on a expliqué faire premier ministère aimba première voix deuxième ministère aimba ten troisième ministère aimba deuxième voix quatrième ministère aimba katikati et puis cinquième ministère aimba yassé donc aimba ba comprendre l'affaire était première condition betango chio na parler il faut betango chio bosso na faut betango pano na ndako pour ça homme acoustique donc homme on est en anglais c'est-à-dire ndako yami balé il faut oser na ba œuvre donc faut yemba banzembo na yo o eza banzembo éphémère te banzembo père ba vandi na ba parents ba yo qui epesi moi éducation yami ça tout il faut yemba lokola faire ego yemba ngo ba sandi pa ko komi na notre champ. Bonjour, bonsoir très chers internautes de partout dans le monde, là où vous êtes en train de me suivre. La vôtre, Sarah Tola, votre animatrice des émissions en ligne. En tout cas, vous benga trop, pour s'inquiéter peu trop, Sarah spécial Ferrego là, Ezo Salamalisu sous Tepo Nanini. Et mes excuses déjà, santé bandaye au déranger à moutier. Na été soipe nazaki corona et en tout cas nazaki grippé makasi et siko ça va na se rétablir mukie yangwana na bi na kotika actualité les kaleka boete il faut vraiment spécial faire ego la ka ndenge to mesana to sala ngonde ka to sala rango et aujourd'hui nazala nga monte boyebi déjà spécial faire ego la nara toujours accompagné na frère nanga fiston frappe oaza pembeni nanga awa. Mais avant de présenter bino Fiston Frappe, on a fait sa mbote na bagolois na bagoloise, boza la brancher et na pesipe mbote na yemoro le padre moto ya mbo papa Hervé. Pourquoi pas na Amélia Moueba, motema Orlando Domingos, monsieur Joseph Kamwanga depuis Paris. Je te salue. Héritier qui a ba motema ya chéri o David Omenga fungwela nga caméra na présenter invité nanga déjà. Bonjour Fiston Frappe. Bonjour Sarah Tola. Bonne santé. Ouais, santé n'angola nzamende ga yo lobi, nabi que santé déranger que meto avec ensemble. En tout cas santé za bien, na ba golo zino so ba tala biso. Naza très bien, oui bi ga pembe no capi de la musique Goma. Donc maramna c'est les gars bien quoi. Malgré peu santé déranger qui c'est là deux journées avec aussi rétablir vraiment mais tout ça nous très bien. Merci beaucoup Fiston Frappe, bonne chaîne. Frappe TV ouais merci na abonné nyonso donc Frappe TV qui est très kitoko merci na bino so vous s'abonner massivement la personne vraiment merci toujours de cœur on a notre travail pour na papa Hervé au capi de la musique vraiment 100% Ferrego là en tout cas chaîne qui est très bien très bien donc na bino so vous s'abonner beau continuer ko s'abonner beau partager quand de salaka vraiment et au salanga bien makas. Et basangoni ni a jet set o yeli biso lelo parce que spécial Ferrego là déjà nazo informé batu ba Holanda biso que ezala biso mi baleka te tozala wana na bana 4G news télévision tozana ba gaulois na ba gauloise 100% Ferrego là donc eza émission moko eza spécial pour na ba fan na Ferrego là auto tikela bango téléphone ouvert pour ba benga mais avant bango ba bandoko ta kota déjà en ligne déjà Masolo nini o memeli biso lelo etali bongo papa Hervé Ferrego la production studio to zela sous acoustique to zindana acoustique mais sango eza nini ya bana jet set ba fano ba otala biso vraiment sango eza très bien on a profité pour na pesa mbote na ba onyos ba Holanda biso sikoyo venanga même makabisco fil na Paris na pesa ba mbota ko les boss de tous les boss ko voma mbweni motema ya c'est en Florence Lubaki na Genève na pêché bamboté en tout cas
basango ezaka ke to travail to tena challenge ya animateur les cas très bien tozaki wana bino mo monaki na cadre ka la musabulo ndela misalo bala bino yemo faire rigola déjà na oma kusika zaki likolo alingaki ton disque bima ba animateur na ina ba chanteur de orchestre mo bimba sur le plan art baza likolo ya oma saki challenge ya ba animateur les cas très bien en tout cas balanda ki en direct na Instagram na ye vraiment toujours travailler ndenge le ba magé confinement mais toujours travailler pour na ko laisser o ezali ba mourir bonne musique ba gola ba golos ezabilo na bango ezaba disque première suena harmonie donc ba surprise ezebele mkolo to le besu mingi te ba surprise ka ezala donc bo ezala prêt ndebo misala ezala prêt bo suko matoi pas to suko la bino matoi na champ bo kozwa bilo ezali o toujours préparer ba surprise eza ebele ba programme ezebele o sikoyo moi to na dévoilant ezate jusqu'à ce que so ba pesi bena mot d'ordre d'autorisation pesa mi le capona pesa bino ba programme mais orchestre c'est très bien malgré bana ba parler artiste a travailler chez na parler pas toi na studio toi na tout artiste a travailler na parler et ba musicien ba travailler pe chez bango na parler en tout cas na final féliciter ba musicien parce que partout bazali bazo travailler au moins la koto batasima bazo travailler OK ba chanter ba travailler ba animateur bazo travailler pour que bazala toujours en forme tant ou déconfinement et quota tozong la ba répétition normale ndeto message mais pour l'instant orchestre ça ko se porter très bien. Merci beaucoup Fiston Frappe to Mbappel. Allô, bonjour, vous êtes en direct. Ouais, bonjour maman. Ouais, kombo nani papa obengi biso wapi? Ouais, kombo Clay Manzo na bengi na partie Turquie. Ouais, papa Clay Manzo et sangoboni to ebi ke soko bengi boy o ezaka spécial Ferrego là. J'espère que za gaulois. Sangoboni et message ni noza nango pona papa Hervé. Sora Zolanda on a minute. Oh ouais, ça nous a qui nangaki na premièrement on a fait son félicitations il y a papa Hervé vraiment ça musala nae vraiment kitoko makasi en plus naza fier nae na ba na musique nae abeti tel que tout le monde vraiment na moni manon nyonso landi lokolo quelque part ba comprenez na qui est vraiment d'habitude qui a vraiment vrai professeur de sorte que batu balande loko ane salingai malaming et puis à la qui si vraiment qui leadership na pena totalement et généralement nanongi po et mon année presque monde entier na minute normalement que tous les musiciens mutnyos na oya fingara na oya lingara Moutinho Salandi le Corona, ça dit déjà quelque chose. Oh non, mais ça la mate. Si. Donc vraiment donc wana bina mutaroche la ngote mbazate wa ngoda tembelo ba ko za ndoki o muto pena za mutu pena ke o ya banga nzambe fo amona bina e ma mse bo mo ate mama na ngai tolo barrière mo ba vérité o ezali ata ko finga mutango bozo finga bozo la na marambo ya zo sala ça dit déjà quelque chose donc c'est pour cela na obi que nazo féliciter makasi pena donc musala na ezo mona même milliers na biso to ça vraiment on a Turquie a bougé. Biso na position sur la part na biso donc a bougé pendant au bouger donc au saranati et puis au moins on a complété vraiment on a remercier makasi na sens que ba biso boye ba misusu na boulot na biso on za na boulot bozo ma po biso ba boulot na biso na kati ba boulot ba tiaka musique beta na kati ya misala moi singi plutôt singi na ba to singi ba chef que non toutes mes canons musique mais comme pena chaque jour pana biso na musala comme na chef cha musique wana ya muto en Afrique wana Congo to tiango donc tout le monde a vraiment donc ils ça la plaisir à trop donc commentaire na vraiment mingi yangwana na pesier na télé ka ba fleur rebelle a continuer toujours musala na ya za la concentrer na musala na ya zo sala wana donc o nyoza zo lo bato zo lo ba di moins to moni ke na ba yini na biso nzoka ba linga biso donc ngama moni sur commentaire sala te donc ya mwana. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. To tiki la pe baninga msusu place ba benga na profiter na pesa merci na ba na Turquie na moni Sendulu Bilele na moni ça fait Maniad Bio na moni Joël Koufle ba mbote na yo. En tout cas on a ba gaulois ba fan na papa Hervé en tout cas baza vraiment na esengo ndeto banda lo bobeta ibisoli solo ya challenge basalaki ya ba animateur. Déjà na part na yo net nga nazala nga fanatique ya Ritinzele. Pour na benga kepe moto ya Yambole, c'est l'animatrice tozaka na na Congo que je salue. To Mbappel. Allô, bonjour. Oui. Bonjour maman.
Oui, vous êtes en direct. Kombona Nyobengi Namboka Nini, papa. Comment on a Chada la bien à partir France, Paris. Oui. Et Saratola. Ouais. Chada, tozana spécial Ferregola, oui, ça la maramiko, nyonso boyebi. Et ba fleur to message inoko pesa na Ferregola parce que spécial Ferregola eza émission oyo boni ba fan basola ka ba s'adresser na leader na bango parce que atala kayango et ce que na message a kopesa papa Hervé oko yebisa eni artiste na ngai roi d'acoustique Ferregola Jésus des Nions donc conseil on peut c'est ça que non à santé ka boulot on a eu tant de fans dans le bandega ya moi à santé toujours boulot ko yema la langue belé wana za blagité azala ka ba finga ye bata ata bato ba finga ki wana yatanga ba komona ba okaninga sala bon okina bango bien ok bon kitoko nga pena bon pena na zo sepela ba finga na bango ye mais yatanga ba komona ba émission eza bien Yangwana ka artiste na biso tozana toza toujours harmonie na premier soin donc to ya mama bo fonga ma osakanate tala kaka acoustique beta dega. Merci beaucoup Chada, merci beaucoup to sepeli na appel na yo étant que fanatique ya papa Hervé toti ka pe place ta baninga msusu ba meka ko intervenir, merci beaucoup. Merci beaucoup Saratola. Merci beaucoup la question frappe Nzamazana bino bandeko na ngai. Merci beaucoup. Quand na bande oloba fiston frappe nga pena na la fanatique ya Ritinzele, la seule animatrice tozarana na Congo. Na Afrique hein, voilà, toi animatrice msusu. Azaka yimoko ba félicitations, il est très bien ça les crimes robo Ecuador. Ferregola bambanyoso. Donc Krengele Gito on a passé Mbote Ritinzele. En tout cas, les gars très bien, on était là. Baronio ça s'exprime qui très bien. Kunzardo, Blaise Créateur, Toupidi Amboka. Donc Yorobo, en tout cas tout le monde, les gars qui très bien. Donc ils avaient leur mot ici que ça la marathé la musique. Donc nani au capi papa Hervé Ferregola a mimi combat à cash, à longolo na catch, à non andole. Au moins leur salami, ba Hollanda. Et belé ba salango. Pourquoi parce que ba finga ba ouais. Allô baleine de la presse, bonjour, vous êtes en direct. Allô. Allô. Ah ba connexion na biso ki chassa o ezara passer. Donc voilà donc les locaux to bandaki ba rolanda la bango ngo biso ezala biso ya problème te sur les locaux bolanda la bino poza bien pour la musique na biso donc challenge les cas qui très bien ba animateur ba c'est est-ce que vote ba c'est ce nani a gagné donc Shérif Kachiko l'image de la terre atele bango mo bangé l'enveloppe. Donc yaki d'ailleurs pas dans une enveloppe à kaki donc oyo gagné fait pas PC yango et puis oyo azako oyo benga mutuna bimi pe force malheureusement bango tout ba gagné qui donc enveloppe on appelle la zongisa kana western na sali reto à l'expéditeur et pas chef Kachiko quand zoki d'ailleurs lokonae en tout cas c'est bien l'équipe très bien mais rendez-vous nango zaka na première soin mais boyo ka ba onde ba osaka nango boyo ka ba onde ba kina banzela boyo ka ba onde ba kota pe na bozindo parce que musala et salama il y a tellement qui toko makasi donc bravo encore un artiste na ba idée ba innovation autour de besoin de musique ndé yango wana. Merci beaucoup Fiston Frappe, merci na Shérif Kachiko mon grand frère n'a profité na pesi Claude Lukebakou et nous l'homme de jugement Mobali Mosambisi na pesi Bambote place aux Ali. Pourquoi mon oncle Oscar Leta, pourquoi pas à toi oncle Oscar Leta na Mushinda na moni bongo pe maman Michelina na Mushinda boutique Michelina store. Je te salue aussi balobi champion Wadol ya ba Wadol grand frère na pesi Bambote place aux Ali. En tout cas bah moi on peut battre comme moi ba message awa mais lelo yo comment na bongo Ferregola asalaki acoustique nae oyo kangi cartonné et l'artiste à l'acception de quoi il est capable savoir nae et en tout cas ba félicitations nae lisusu mais to moni lelo yo on dirait batunyo surtout pe balandi lokolo a papa Hervé toke koto acoustique tozon koto acoustique idée wana o papa Hervé azwaki ya kosala acoustique na mono on dirait za idée moko ya malamu
bato ba comprendre ki yango ndete. Vous comprenez? Misu balobaki studio apparemment, mais c'est parce que tout le monde balandi à studio yango. Ba comprendre ki yango ndete. Faire baki homme acoustique. Donc toi tu peux essayer de définition acoustique ne ba comprendre. Et ba critiquer ki yango et bango moko bato ba critiquer ki na bato ba tindeki ba fingela bango au mwana. Ba tindi ba. Ba vandi ba gele et puis que loko yo to tika nzela Rolanda. Et lelo félicitations à l'artiste oh vous courage. Ya robeta homme acoustique mais boke banana biki rouge. Avec comme pas professeur, tu peux ces conditions beta homme acoustique beta ngo cheyo, condition liboso. Beta ngo pa na ndaku. Condition tu peux ça ki ngwana. Beta no ngo banda yango pa na ndaku. Lata bien. Zala pe na ba œuvre et puis emane. Devant ezaki yango wana donc bolanda na bino eza bien parce que biso ogangela biloko wana te. Est-ce que Sarah Tolo yeba ki na mboka oyo bato banda muta banda makamu ya koyemba ba œuvre bato ya faire. Ouais. Faire to beta ba soirée lipanda. Faire to beta surtout soirée lipanda na la fanatique nango makasi. Nuit des œuvres oyo lelisa ka mosa pepe kale. Mosa pepe kala yaka avant d'attendre faire yemba pepe kale ton aussi ba no lela. Abi moni su mobile na podium. To gangela ngote. Bato musu ba kingani chance kingani. Biso to beto banda na biso melo kwa to lobela ngote. Ba musu ba na ngo lelo ba misaka oganga. O makusi to gangela ngote. Bango mo bani ko finga ngo et bango mo balanda bango nzela. Donc voilà, ils ont devoir to pesa ki devoir. O makusi ke za suka na devoir. Alors bo longola yango, so bo longoli yango. C'est qui va chanter mais qui va pour nous longola yango faut ba 5 ministères ya chant au faire azana pas faire na 5 ministères à chant. 5 minutes. En tout cas, David Menga Fozo la ranga penda fiston frappe nenga zo expliquer biso Ferrego là azana 5 ministères à chant. Na 5 ministères à chant wana en tout cas fiston frappe toroti ke lo penda yo micro oh yo fo banda ko expliquer bato ba otala biso bato balingara bonne musique ba gauloise ba fanatique à Ferrego là partout dans le monde place bazali yebisa biso 5 ministères ya chant au Ferrego là zana. Ferrego là a 5 ministères à chant dans l'église elle a passé à 5 toi ministère prophétique. Ministère apostolique ne la bonne zambé alors parce que faire on a 5 ministères il y a chaque on a expliqué faire premier ministère a une première voix, deuxième ministère a une ten, troisième ministère a une deuxième voix, quatrième ministère a une katikati et puis cinquième ministère a une yassé. Donc a une ba comprendre l'affaire était ça c'est une mission pour nous côté faire grand chanteur à Zalate oh nous sommes grand chanteur à Zalate so que na ina ba ça nous ba voix est supérieur ba voix est meilleur ils allaient ce que faire rigolo ba voix est difficile ce que faire na 5 ministères ya chant wana donc ayemba ba voix ne sengo mona yemba pepe kale yango mona yemba madilu yango mona yemba veta boule yango moni ayemba vena biso nani papa wemba yango moni ayemba ba kinkester donc c'est-à-dire katina ana 5 ministères ya chant donc azana wana nzoto donc maman na lo baso tout niveau na nga Thierry Keri Bekam na kata Paris na peso bambote Kolo Lamba Prince Moba na kata Bruxelles ya eu wana donc 5 ministères à chant oppose à nango faut ka faire donc aza mystique on na bara na ina faut ba sa cour pour na ina baba sa biso cour moko ya oye ko la voix ya faire batanga za cour batmaye ko la ko yema la pa eza ko yemba lo ra faire eza yema ko mona ngoni par chanteur moko tazana ngo na nande chanteur moko loba pour notre travail faire rigola abi ya liboso faut au travail no papa wemba au travailler vient absolument des baba pourquoi pas faire donc zongana du travail ba bloquer le simon travail faire donc azaye ndenge mission na fils métier la mana main fa mission abi fils ça peut être difficile bino boze na via yemba awa maembi na bino awa boze na yemba awa makela bino awa donc azana 5 ministères ya champ o ezama pasi nda mission la même ba pasteur ba passer sur le ministère wana te passer monsieur nous appeler des ministères passer monsieur nous appeler ministère appeler ka prophétie monsieur appeler délivrance monsieur appeler parole monsieur droit de connaissance mais faire ce que azana grâce on nzamba appeler tous les 5 ministères ya champ o za katine soko yebo zwango. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup Fiston Frappe to Mbappé Landerona biso. Allô, bonjour mon frère, vous êtes en direct. Oui, bonjour Sarah Tola, Fiston Frappe, bonjour à vous. Bon, vraiment, je suis dans le train, mais je peux quand même, répondre parce que, oui, je vous écoute. En tout cas, papa Nangaï, to ebi koza Gaulois, oza fan à Ferrego là, et
toyebi tobengi biso na mboka nini. En tout cas message o eza spécial Ferrego là o to sala na mikolo et Ferrego la landara émission oyo asolaka na ba fan na donc so eza na message oyo ko pesa Ferrego la pour lande émission oko yebisa nini et surtout na mama na likambo eningisi mokili likambo o acoustique o Ferrego la sali batu nyonso tout ba apprécier ngo ne bandeli baboya ki mais lelo bango pe bakomi ko sala ngo ba moni ke idée oyo papa va sali eza malamu et message nino ko pesa na bino ba fan na ya papa Hervé. Oui, maman Nanga, vraiment d'abord pour commencer ngai naza comment dire porte-parole il y a 100% comment dire Ferrego là vraiment franchement tozana esengo assez que makambo ndenge ezoleka vraiment eza esengo moko mais extrême je ne peux que dire mes grands remerciements dans toutes les femmes du monde entier, Bazali na Kati Afrique, Bazali na Europe, franchement, plein de big up à vous, car ce que vous avez fait, c'est tellement phénoménal, c'est vraiment phénoménal, et sachez-le, que tout ce qu'il y a de bien est arrivé. Donc la première mi-temps, maman Nangaï, et Zakaka première mi-temps, mais deuxième mi-temps, Ezoya, pour faire école à Jésus. Faire école à Jésus de nuances, c'est que moi je peux dire à continuer kaka sur ces bons chemins oyo azana moana biso ba fan nae biso batu oyo pena toza ba gaulois na ba gaulliste donc tozali wana tozo encourager et loko asali wana et zope sabatu mi tout passe mais à un tel point vous ne pouvez même pas savoir. Vous savez qu'il y a plein de musiciens qui se cassent la gueule, il y a plein de musiciens oyo balobi que non balingi bacheli baya mais ils se sont cassés la gueule. Mais c'est tellement terrible et c'est trop joyeux quoi. Ah oui, parce que la minute imaginez-vous, ils ont plus de 46 minutes, mais dans le monde entier, on a comment 1 million de vues, 1 million de vues. Donc c'est magnifiquement et c'est extraordinaire. Moni, au fait, j'ai la joie, je suis tellement enjoyeux et le 100% fan ya Ferrego là, ça trop enjoyé et tout. Franchement, Otambusan nouvelle kakandenge bozali na kati ya Kotambusango et ça ne pourra que renforcer encore l'artiste de plus en plus. Sincèrement pour dire, et loko ya uti kosala, il faut azala na esengo nango, il faut azala fier nango, poto ebi pe kazaka ka fier nango, akozala ka fier nango. Mais eza na iloko lisusu ya makasi ezali koya, nous les fans nous se préparons pour ça, poto accueillir nango le bras ouvert. En tout cas, nazana très moyen vraiment comme j'aime bien le parler exaté, mais je pense j'espère vraiment que nous pourrons faire d'autres émissions après cette émission là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, mon frère. Merci, vraiment. Merci, Sarah Tola. Si, vraiment merci à toi parce que ce que tu fais, c'est aussi extraordinaire. Franchement, Fiston frappe. Big up Nabino. Biso Bafan ya Ferrego là, Bavolois, Dozana Bino, de toutes des façons, façon na ebi que tokoza la sauce na émission mususu ya kosala. Moi c'est Xbox pour le 100% Ferrego là. Exactement quoi. Je vous remercie. Merci beaucoup Xbox. En tout cas quand ningo banda lobo talisi biso 5 ministères ya Ferrego là. Ferrego là na 5 ministères to banda loba lisolo ya acoustique. Banda pesa biso ba exemple bato baboya ki acoustique mais to mona ka babandelika les mêmes doit basalika au paper va sala ki mais ba comité. Na uti qui pour betel bisoli solo ya Bic Rouge essaye. Bic Rouge c'est-à-dire to corriger. Il y a des devoirs, professeur a passé des devoirs. Donc moi na ko bundana ku na pas Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement. Mobali mosambi siyo yebi yani kaenga la monnaie invisible tika bazwa devoir et a devoir prof apesa devoir et pour so apesa devoir ba msuba boya na chike mais biso ale pour apesa devoir o ba devoir ni prof apesa ba to sus o ba devoir ni prof apesa ba mais ba devoir ezala ke ba pesi bino mna devoir mais ozong ça no papier vide mais on a choisi aujourd'hui devoir qui n'ont pas parler au luki ba ya quartier au sengi ba na ba ko kangote ozong sa papier vierge
d'ailleurs devoir yango la sikoyo ba mo ande ba bandate parce que ba critiquer devoir yango sikoyo amoni pas que on a souka na devoir de tous obligé à répondre à devoir eux yango aza biku aza assistant prof donc ça avec comme pas prof devoir la foyer na Nathalie ce qui c'est bon na tini pas prof parce que pour les Nathalie on prend ndima faut beta ngo chez yo faut la bien bolanda ba condition en tout cas vous tous les artistes musiciens ya mboka na biso bosara fierté ya mboka na biso ezara devoir prof apesa ki hein professeur à chant professeur à musique apesa ki et bana mayele o baza mayele ba meki omoni e bonga ata prof alingara sera pesi moi devoir alingara ata oyebite mais o meko oser en tout cas félicitations aux artistes na biso o ba oser ba o pe botika libo banga te bo meka kaka et l'homme suppoko meka bo epé simbi on se comprendre mais bolanda siko ba condition oyo ba norme o esengeli pona ko sala home acoustique ba norme esengeli pona sala home acoustique ya liboso première condition betango chio na parler il faut betango chio boso na faut betango pano na ndako pour ça home acoustique donc home on a en anglais c'est-à-dire ndako ya mi balé il faut oser ba œuvre donc faut yemba banzembo na yo o eza banzembo éphémère te banzembo père ba vandi na ba parents ba yo qui epesi moi éducation ya misatu il faut yemba lokola faire ego yemba ngo ba sandi pa ko komi na note chant et puis ya suka faut la ta bien ko la te la ba tu bilata la tate la ta pe la teni de ville teni pena de ville tant on y a un assistant total et ça to va no total ba condition to tina pas pauvre pour faire moi talent so que comme te biso moto zong sango ke bandela ba condition matata donc voilà devoir faire appeler ça bino enfin ils ont le sika to côté si no musique et tin Afrique ba Camerounais ba beta on kala mingte ba moi Guinée ba bisenga ba jeune mo kuna pe ba ngba beta home acoustique donc nous soit de ces côtés qui n'est pas faire ego azamo la kisi le seul professeur de musique to tika ne boka sonité ba msuba maele ba so ba ko devoir ba pauvre pour faire devoir aux nini expliquer ngana ba o bazana courage boye za bien ça biso bien donc c'est un peu ça ratola en tout cas merci beaucoup nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission et na profité na pesa mbote na Jenny Bet à l'industriel Jenny Bet à l'industriel moi c'est à Pembe na pesi mbote na président Charles Tambwe balobi bana desampe na pesi bino bambote place Bozali et na bosanité batunyo sto bolinganga Fiston frappe passage na yo na Frappe TV na Saratola TV et puis on peut s'appeler ba dédicace na yo. Vraiment merci beaucoup na abonné à Saratola TV, merci beaucoup na abonné à Frappe TV. On est ensemble, c'est la famille. Tu travailles pour un artiste moko pour la cause moto défendre une bonne musique. Pas biso barane musique et le bas pour mania c'est musique. Yemo faire là-bas mes œuvres. Dans mes œuvres parlent à ma place. Ba œuvre on est ba œuvre ba compétent avec mes œuvres parlent à ma place. Ba quand tu regardes le blanité yango ba o makusa ça ba œuvre. O jetika na mito ba to faire atika bilembo. Ndé ba vient na biso ba ça ba cheme yango. Donc merci na ba abonné nyos bolanda biso na pesi merci na Jennifer quoi la maman na Sydney na Rodney de Longue Jambe na pesi mbote mingi na Juliana Umba kitoko pété na kati na Nechatel na pesi ba mbote sans oublier Ganzila Mignon na maman na Priscilla Maleka na pesi ba mbote trop na bosani TV na ngeme makabiscofil Yaya Palais à kati na pesi ba mbote trop na bosani te venanga CRN na Allemagne na Bundes merci na Batoli petit no ayo kaka et ça ngabia Bra Mandela merci JV on est toujours ensemble Papi Sapo chef de ville hey naozela yo yebi dans la pêche bambota trop toi na patron boss kovo mamboni le patron de tous les patrons Yaya merci pour la geste le sali petit na yo muto baby merci donc merci beaucoup muté ma Florence Uba qui na pêche ba merci bambota trop de boser belo bolingaka Frappe TV bolingaka Fiston Frappe les pères les pères de la révolution o ba fan ba pesinga les pères de la les pères de la révolution merci na komboana parce que to l'axi père no faire mystique na nenga chant biso ganga to kenablo musute surtout bito démonter bino sur le plan matériel msu bo poussanté mais le quoi to le belango te biso le belaba Eve alors ba débat na biso na musique na mingongo awa boleka biso place monsieur mais awa bo komate ah pour comment faut ba no travailler ba vieux wana bo travailler ba belé ce que faire attends pas ça bimsa ba o bimsa wana ya blague te donc c'est un peu ça merci na bino bolanda biso to zala wana pour nous servir bino to zala wana pour nous memba bino likolo to zala wana pour nous expliquer ba bonne musique donc boza partout dans monde na bo sanité Blanchard et tous
pour passer mbote garçon propre en États-Unis. Blanchard et tous. Blanchard et tous na pesio bambote Monsieur Rossignol. Na profiter pe na pesi Blanco Maïza vient na Blanchard na pesio bambote place. Blanchard et tous Monsieur Rossignol garçon propre na kata States na pesio bambote vient na Yvonne na kata États-Unis na pesio bambote na bossa été maman Charlotte Massoudi. Moi si vient na José da Costa na Belgique na Flandre. Na pesi na merci na soutien na bino vraiment tous ensemble au moins na bino tous c'est la mnora ça to décevoir bino été et puis boye bango bien biso ba somba bisoté moni biso ba somba bisoté to trahir jamais ti faire tika musique comme Koko alembi puis faire comme Koko tika musique boye banga ko tika musique na Koko na voix na nous na te voix na njulukati poza iné so bo tietembe. Merci beaucoup, Fiston Frappe. J'ai dit merci à toi, Diego Milito, mon mari. Merci à toi, David Dominga, derrière la caméra. Un grand merci à toi, Amélia Moueba, Motema, Orlando Domingos, les producteurs. Un grand merci à toi, Monsieur Joseph Kamwanga, depuis Paris. Un grand merci à toi, HK Silence d'Or, ma grande sœur. Je te salue. Un grand merci à Batunios, tout au Bolanda, Ibiso, Bagoloise, Bambote Nabino, 100% Ferregola. Un grand merci à toi, Liverpool Djenga Gola na pesio merci. Un grand merci na 4G News Télévision, Baleine de la Presse, Chada, président Claude Lukebakweno, l'homme de jugement Mosambisi, Shérif Kachikou, na pesio Bambote. Merci à vous tous. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir, ciao.